Obi le 9. Ouais, le 9. Le 9. Tolobi kana bana lemba tout. Na matete. Et puis en plus, Tozana deuil. Il y a Moninga na biso moko. Famille na biso moko. Zizi Mundeki. Auto tika biso. Mais, ce que Zalaki qui est le remoué d'ailleurs au kuta moté. Ce que Zalaki qui est au kuta qui est au Zalaki à Wangana Zalaki. Par manifestation, il y a Lemba. Et non, ça l'a reporté. Mais le local là. Et coïncidé. Après, on a total en ciment. On a tout qui était à un niveau de Pangi, Ndeko, Makamio surtout. Moana. Mais mon il faut expliquer bien que yo penda elo yesio awa eza festival ya les 9 et au coup tapé na matanga zizi. Yeah, coïncidence. Donc les 9 en haut ils à la hernie. Les 9 ils à la kermesse. Ils à la hernie. Ils à ba 19 ba 19. Les a bouton. Ouais, spectacle ça bouton. Au ça théâtre to musique on a au monde na ba misère ba répétition. Ouais, pour les andongot, les blaguité. Donc au tout à joie chicote, la chic choc. Au à joie chicote, simba chicote pas bêta ba to film. On peut bazo ba film ou chic choc. Boya, oyo ka sonne te boya pour vivre pendant. Mon a que boulot ana là par hasard. Donc bine kozala théâtre kozala. Bine kozala théâtre kozala. Ngamo na pointe théâtre et puis na belema danger. Na ba belema danger be gogo. Nazana ba Jerba. Nazana ba Abdallah. Aza joa kawara danger terrible Abdallah. Nazana Ilongi Akala. Le capitaine de l'équipe le petit Mokere. Ouais. Nuance. Voilà Gogo, yoga nuance. Ouais, la cadence. Souka na bisarbiti. Souka na sartini. Obele di bana lemba nyoso baya. Tobele honorable Steve Mulumbako. Baonye so baya. Honorable Steve. Molobela bana lemba. Molobele pena bana lemba. Lobela bana lemba te bango tout bazala te bazala. Na epena grand mokreke zala. Mokreke etinanga kamango zanga kutu te wana ya niveau na yo. So ya pamba pa soka fututu bokoyoka ti vanga kosaka na butu. Nana petit nanga ba lebele nana petit nanga ya président après festival wana ndesiko matanga ozongi sikoyo na matanga zizi akei artiste batika aliawa na chic-choc boyebi ke botaka donc nzeta mbila pena boka te kola chic-choc si on a vu matanga obandozela ka apo batu bayeba ngadieli après spectacle ozo ka photo obya kozala pona okunda zizi atinde na bino awa tio tikala okunda zizi et puis na fandeli bino awa tika bino tante donc na minute o mikolo zana bino eza moya ba IGF te ke yo na ekabwe pa na bungi IGF te mais matanga zizi bato bana posa omona yo bafuto wa indépendance note mon prêtre bato bana posa olanda yo ba compatir na yo ba futo wa okutanga na echechere place katolela ka jani place volela la zizi echechere na commune Kasavu pa mazozo ouais pas mazozo sire chupi point répétition ya chic-choc ba olatsoa point tomoni pe shogun na ye donc ye pe bozana ye samedi ouais ancien Moshogo petit nanga Moshogo yo mondo bela benga Dios petit nanga Moshogo c'est ba cri wana ba okuta ngo su samedi spectacle bana lemba ton sepeli sabaon président Gaga président Gesho en tout cas to bete bino maboko Dedembia pasa obengse Dedembia na yebi ki ozolandanga Dedembia kozanga kutu te donc le 9 le samedi yaka les billionnaires Dedembia mwana London mwana West Green
Moi à London, yoyebi. Babi va déclarer pour un festival au Keka ya Lemba. Bon na Kasavubu. Na moi à Lemba. Ah moi Lemba. Na moi à Lemba. Ah OK. Moi na Lemba. Mais musala nde mema na Kasavubu. Musala nde mema. On est surtout mangba haute. Ah mangba haute. OK. Mais où meli ah ouais pas mazo. Ouais, où meli. Oh, ma Kasavubu na ya kango. Tu vas nous répéter bisoto na minzoto. Kotaka na minzoto. To kotaka minzoto te ngai na kotaka minzoto. Mutamemanga mas oncle na ngai. Amemanga na minzoto. Na minzoto to kangami na mangbaou comme papier. Net ki master. Ki master on so to ye na l'époque. So to ye to lukabalar na biso. Na ndenge ke les rwana viva la musique obeta na vis-à-vis. Shockstar obeta wana sima. Grand Saiko awa. OK. Là sas kuna na marina. Zon prendre. Biso kota ka orchestre on a tout ye. Ba kobeta matolo te metoye kaka to sengi na akolo mouvement. OK jazz na fobu. Ye solo na vie simaro vie. To sala mo eloko na biso. Abo Tamor, ma petit balia wa pop annoncer biso to leki to sali comédie évidé bini ba tchebiso bala oye na parler moi mbolongo mère moi mbolongo lobi na balifana pa ndengo na vie yango na nyonso tile ngana iko révolutionner na iko se déchaîner c'est destiné pena non fona sala mouvement na sali mouvement na 1987 Chicho Loyenge 1987 il est le Chicho Loyenge en 1987 Chicho Loyenge dans ba tranquille ouais donc second avec esprit na ngande et ça là que Chicho Loyenge ça la ratile ah esprit na yo esprit na nga ya ba biba ndo bazala Loyenge Chicho Loyenge ndo bozaka Loyenge ouais apeti awa balango akatana mai ya pamba eau potable kwiti otelemela yo manque respect mais forme nde forme omona te voilà nana vuti ya linex yo yebi te omoni basanduku non il y a forme et forme forme et forme nana Kenzo oza Kenzo omoni ana sima na moni griffe Kenzo ouais Kenzo ya nini ya caoutchouc na ko telema pembeni ya moto te mutamela cigarette au pembeni ya ngate oh so meki ka ba iziki toboki c'est original te tobokane toboki mais cher Kenzo donc bato bazana ba kermesse na minute après day bakobengisa na bango moto mofete ngadele akendo jouer bon oti na okotela bino recette naza wana pona bino na okotela bino recette bozwi pe bala osala pe makambo kosala na vie po eza donanga moto moprêtre baobengo na numéro nde mwana timbela bambwenge asta mutala panti le viengenge baobengo na numéro nde moto moprêtre obenga na numéro ya petit mokere chef on a tikawa ozo garder mouvement elungi akala bana nyonso oyo balongwa chic ndongo yeboye j'espère que bazoya ozomona te batutu bamosoko bayalia bamami jokisa batutu bazoyama bango ngaza pena mama na lider bayepela so omoni bango tosala nini hier toalaki na ye na carnaval epela petit nangati la vie de loin wana bana basoda o barepresenta yanga babetela yanga mpe bamatch ke baotya mpe babi omona bavie de loin banani bapeti na nga esobe muyombe gauche esobe bamuyombe gauche bavie kau banani donc naza pena papa bana ebele nana mama na charge
nakoki ma charge te ndenge ezalaka kaka oh yoko oh leader yango abeli akufi rien neuf bien dai Chic-Choc loyenge na loyenge donc comme ezolanda bakei bake bazongi bamusu bake bazongi epe ntalongwaka te bakendaka bazongi ntalongwaka te na Chic-Choc soki soza besoin otravailler oye po travailler aoke na yo soza besoin otravailler mais travailler mpo na Chic-Choc Chic-Choc ezalaka kaka yango namoni ezalaka ya système nanga momo na tela nasala ngo bongo moni te le grand conseiller ndenge azali ye azalaki musicien na kati ya Chic-Choc aya mwana moke papa responsable autobala karate omwana bato babalaka sika balana basentir mingi ya sika omwana mwa sentir ya sika omwana pe mwa libandi mpe ya sika makambo tutu donc ozomona esekela ya sika makambo faire responsable nana me retourner na groupe na onde oyeboye baomona to na pièce ya sika na ye na solo alikama wana yo moko pièce yango nalobi wana histoire yo moko oye nango histoire oyo eza fin oyo eleka oyo histoire fin mais solo alikama yango nde oye nango solo alikama histoire écrit par Ngadia na Ngadios solo alikama sikoyo eloko eza wana eza nini bato bakomprenaka te ntina nini Chic-Choc ezalaka Chic-Choc ayaka na système ya Ngadia de Ngadios lokidi Ngadia de Ngadios stratégie Ngadia de Ngadios nde donc entraîneur neti ya Barcelone to entraîneur Arsenal neti Arsène Wenger donc soki boza na besoin penaki bobare Arsenal bozwa kaka bobare nde Arsène Wenger soki Arsène Wenger aza kaka vivant eza kaka bango kaka eza kaka Chic-Choc ezala nango bongo j'espère que balandi yo déjà soki bozwi numéro elongaka kala te bobengaka numéro oyo eza na se wana biso nyonso le 9 na Lemba na festival mwana Lemba ezokamaka ba président Gaga Chris Gaga na président Gesho président Gaga vraiment nakoloba nini Gesho président Gaga na manager nanga Giwayema napesi bambote ebele bamerci ebele ndenge lelo mpena na telemi na siège nanga nalelaka jania na otala na tv me nasenga kaka nde basori kaka naosenga basori na bana bafanatike tu ya Chic-Choc Loyenge na bafanatike tu ya Congo na bakongolais tu mpo na ndenge nayaka te na se présentaka te na de ya Jani na de ya Jani yakinga te nabenga bana mai lara imiti pa ya fondation de Mama Denise bengi bana mai mendeni oyebi ndenge bozwi lara wana fo bosala tu lokwa délégation ezowuta poto ezokita bobosana te botyanga fonga mpe na bosenga na sengi bobosana te botyanga bopeyelenga biye onga na ya ote Mama Denise alobi moto akoya na corps wana molai nafandi mpena na tie na kati fone nabimisi simi nabwaka fone na sa divan fongoli tele na otaka libela ti bakunda Jani ti makambo tu eleka mais babaki yo oza papa na ye yo kwa ozela te fondation futelo biye yo en tant que papa na ye fallait okunda na kaka ofuta biye oya esala mpe mabe lelo bazosala programme mpona bato ya poto baya nani me bobosana ngai te
lelo yo le pena que non par que yo mto ya na corte mto ya na corps secondaire est-ce que pena jani mto fona bele na micro na lo ba que jani ona mwana nanga kinga mto ya na corps nga kuno yaki na corte mais Paris mobimba poto mobimba na ba téléphone matanga jani ya kiblaguitaire poto mobimba batu bazoloka fina ki ngadiadia papa na ye ngadiadia yo bike batu nsuna nzela so ba moni nga boy na kare frene papa boni yo kete ngabi wana kinde yake kwa nini na expliquer au moins ça a freiner papa neni mais combien na c'est ngabi a Bercy ya nan ma vraiment mawatro bisote oyo luambo ke mawatro che oyo o mais vie na matanga pe na poto zalaka te omonana te ba imilili ya omonana te ka kanda kaka kanda te omoni ba to batimba bakamna bino bakoma olandela ona ekenge bino bosalela ngo bien mais lelo yo comment va border baneni bino bosala ngo bien to sala ngo peka bien c'est lelo yango évitera na ba problème très bien mais après tout ngai bozwanga est-ce que bakoma bozwa pa ou bakundanga malamu jamais. J'espère qu'elle va comprendre. Moi, tu n'as pas moutona. Selon ma soeur, on doit se relier pour la corps ya Janita Moya pour écouter. Yo mo petit témoignage awa pesa bande comme ça mo la konzela ba contribuer quand même na 100 francs on va pesa kiyo même na compte non mo posanga mbongo te ouais biso ba congolais famille théâtrale mobimba ba congolais monde entier ya Congo totuna ezaki kanda tonko parce que moto prêtre de toyebeli yo ozanga mwa liberté yo moko poto témoigner ka sikoyo batu bakoti maboko na poche baeda yo pourquoi tomona yo te même eloko moko boya grave ne tomona comme ba contribution ba comédien ba comment contribuer parce que liste ya ba comédien ya contribution et bon maman nango li souté et comment roya nango na terme qui vient de auto bimisa bordure et comment bima sur réseau mais comment on appelle comme contribution na oteta que papa et Jenny frère question na meda ki bongo bon mapena na solo ana ngana sala na nga marque na nga ki maso na monika raboye babenga ngoni nikutu ba master wenge bakoma obenga ngoni ni 12 la siko pena bona éviter na éviter sur la coïncidence na pe banakala nozala kabongo danga na pena pa na biso neti pa na biso pena do kaka oya biso siko ida silencieux très silencieux to lo bagé no côté soto lobika soto boyo to lo baga rien dans moi makame belé moi tam stoya pena boye likambo eza boya obeti 12 te na oloba suite na fali boye na solde yo mbala nga na soldat kande na solde yo donc ok na yo se wapi dans le néant nga pe na fani na ngai sini biso te to vivre mais to coseti na occuper makamno te pour nga pe na occuper te et puis na so ana fait souter c'est ça so nga na kufa na kufa ko to kina dans le néant d'accord mais moto mo prêtre to kino lobi mais to moni moko ya artiste comédien na yo o azaki na kombo ya Zizi banene ba tembele to ki ba témoigner sur réseau azalaki comme maman présidente oyo tikaki en absence na yo azalaki na chef ya kala o bané occuper mouvement na yo message ni ko pesa biso la mort na enenga kufi boye
selon l'histoire de Zoloka sur les réseaux, au mobile, il y a un mboka place où il y a un poto. C'est le lobby, c'est ma lobby, beaucoup de beau-fils, parce que, alors qu'il mobile à moi, non, ma bottine, t'as balayé les familles. So beaucoup de un beau-frère, non, ouais, ouais. Avec un beau. C'est ça. Abana Robin, un beau-frère, ça a chaque. Wazayi bongo. Parce que bien boyebi logo, bien logo quand tu bien boyebi makam. Boyebi rien. Merci pour l'information. Ah bien boyebi tu as moi c'est chaque. À mon bel chaque. Madame bala chaque. Mon bel chaque. Apa yo comme na mwana yo. Ouais. Tango yeko arrivé au Azaki. Eh yo comme appelle Susu na moko kaka. Moko na. Ya ba théâtre kaka. C'est que lié les qui vient na théâtre. Kasi bien boyebi logo té. Kasi pour la biso te près. Na ofongola té ya richesse nanga. Ya richesse nanga na okabula ona mutu te. Yo mo ti sekenda okabula na batu. Ya fongoli kaka États-Unis sili. Ngape na nena za bwena fongola kanga moko. Kasi ya tuni mutuna lobi lobi so bokutani bozala na relation na ka ya kala to ndenge. Nani? Nana. Beau-frère na yo. Beau-fils. Tozala poto ba londonien. Ah londoniette. Mais mon londonien ngo a mémé oh tu sais qui comme maman présidente comme représentant na qui le loi qui à cause na yo. À cause na. Ya yena comme ya. Akase oyebi ngo, olobi ngo. Olobi ngo. Que à cause na ye. Ye wana. Ye wana cause na ye. Ya wana ki. Bon bon etal biso. Etal biso te. Etalinga peut-être oloba peut-être. Rien. Eza makamu na ye. Yo mto bandia ngo subisango. Silisa. Biso daleneya. Waki bisika. To bona biso baba silika. Ko to boy na biso ba problème. Na kingi na ngate. Na kokufa na ngo likambo na zisi. Na kokufa na ngo. Kokufa na wana motema. Na kokufa na ngo na. Mais ma bé. Hein? Yo musuku fela muta explica yo takina likambo ba côté ou bakenda kuna mabeza la. Non le bata. Yo ni ba koko na ba sili. Moto mo prête message nous ko adresser na bato balandi na minute oyo. Surtout pour la makambo Zizi. Pour la minute oyo Zizi. Zizi akufi. Zizi akufi. Akufi na maladie ou bien ba bomiye ou bien na éviter. Bon ngala. Si oza papa na yo yeti. Sango oye. Bon papa landera moi na place ti ba otie machette. Mais faut yeba mwana nga kufi na nini? Na boy na ba sili. Siko message no ko loba kasi. Hein? Na loba te. Zizi akufi Chic Choc Loyenge. Message na compte ya président Chic Choc Loyenge kasi. Chic Choc Loyenge. Ngale na sala kango na yibaka teke na mutu moko akufela ngai ba okotela soki. Makama poto ya mwana obia mutu akoyi kaka boya bela soki nini. Bon après akata mutema. Ngala sala ngona ko. Mais apparemment président le quoi au secours maboko na matanga Zizi de tout monde. Quand il y a un siège na ni banderole ni eloko l'acception le quoi mutu akufi comme artiste na yo. Président boy basili. Na bona ba basili. Boy pena basili kana ko. Ocha quand même photo. Zizi ya mutu na. Mais au moins net ni za bo. Zizi bako kunde lelo. Là après un mois na tombe na e esili ndena kena na utocha flare papa poem na utocha kemo ye na kepa jani ao place des artistes na longo na kecha papa wema na longo na kecha pa Igo Tanzambi fo Igo Tanzambi aza mo événement na lemba et puis Igo Tanzambi totanga ne chiki moko na chango na miso petit na e na bengi petit na e na télévision abi oyebi kenga na tanga na Igo abi oui na yebi ngabi oyeba omo na nga na palais oui ngabi totanga na Igo na Marianne Makoso moi c'est Kofi Olomide vraiment na Aristote ngai Igo na Samir Badibanga ministre na tanga na Igo nanga na Marianne Makoso donc lena che fleur ngo yini mala moko kauka rien lena tshaki on a tshiki ya ngwana to leki na biso na okende na tomba sisi na okende ndokanga zati maintenant oketa la famille te déployer kotala kosala descente basi matanga silika oh silika point
Ok, na ote. Bakosilika naoloba rien mais bakosilika bayebi kende nazoloba boye bayebi ke bakosilika toza ebele mpo zizi layaki na hôpital bato tu baboka etala ye zizi ye moko mpe abanda koloba zizi abanda koloba zizi abetaka lisolo oyo zizi abakobeta lisolo oyo toza lelo Na hôpital. oui abakobeta yango groupe mobimba ebaokende et puis bayaya balekwa zizi bango tu bayebi biso ngazana bozawa oyo bino boyebi na motema yango nga nayebi bozobanga pwani bozolinga boyeba panayebisa bino ngazoba naoloba te nabona nga basilika Mais Chic Choc matanga awa ne tchetcheri bongo te. Donc bato balinga Chic Choc awa. tokutana na biso chaque jour awa. Mais moi visite na famille pesa la bien hein. Il y a ba artiste et comédien ba na famille bazo lala bazo va dans la famille ça la bien. Ba makambo wana ya ba croyance. Ya ba croyance. Moto mon prêtre to sisi na biso na yo to tika yo na habité ya ko bakiseza nini. Bokenya na bino. Moto mon prêtre à 7 heures. Toke na biso. Bokenya. Mais siko obeleli gouvernement te basungo kunda zizi. Atana belele. Atana belele. Belela te. Atana belele. Ba oya te. Wana ko nzima te boyinene. Azango ndima atana belele. Kolo na ngwa ba obelela bakipaye. Kona. Shabako. Bakipaye. Na nengo ko bondela batu bazokene ba msusu ba okene bon musicien batu azokene bondela pa e botela problème à sala divorce na mwasi na mundele. Likola matanga. Likola kama Shabako. Da yo po boyino. Marai. Balobi o ali ambongo. Marai. Ni bo sakana makambo yo. Siko obelela na ote basungo sungazi. Okunda ziza bokene. Okoti ba lettre te botika ngai na oloba te omone na yebo mama politique wana fuko zela to na lia madesu na beta ozwa sima boyoka pena gaz mais en tout cas pona lobare bome boyoka gaz na bona nga basilika na oloba rien dans le néant. Merci beaucoup, mon prêtre. Merci, Nasego. Merci, le général Moulouabo. Merci, Olivier Mukendi. Olivier Mukendi. Diaso. Olivier. Naleli. Le général Moulouabo Appelco. Appelco. Et certain. Dagé Naleli. Antenne bimba, parce qu'on peut mbote. Na bosanité antenne antenne. Wana maison mère. Maison mère. Oh, boni. Problème aussi à moi madame Jingi. Est-ce que bino oyebi makamyo zokota. Omoni makamyo zokota. Madame Jingi a scène. Akufa déjà. La pesi mbote. Wala longa kala mto ko tuma biloko. Na pesi mbote madame Jingi. Madame Jingi akufa pesi mbote. Mais ça va to baza vivant. L'antenne ba otala ba konza antenne pe ba mbote. Ba konza tu antenne A. Net bana ba kombo tangela na répéta. Pardon pour na bossa. Chef Blaise Lunda. Chef Blaise. Chef, awana mutunanga ayebi wana yebi mutunanga Chef Blaise na leli Chef Blaise oyebi Chef José Mutingia Dieu merci tanto Dieu merci tanto en tout cas nanani David Tembeni David Tembeni David moko boya mpuse boya tout neuf yang akenda bo alongwa Gimawe omoni makamango
omoi makambo o siko alongwa po siko mawesi azali ayebbi tatuna théâtre nani Gimawesi na poese mangonzo Gimawesi na petit na nga petit na biso pena petit na nga lemba nani watuma maître Kobe King Musangila petit na ngai ya yo yango wana eserta pena donc yo yebi bete okutana na yo po événement eza pa na bino na lemba wana petit na nga na lemba King Musangila maître Kobe wana petit na nga lemba un bon judoka papa Zozimo oyeba noso bato yango antena te tefuna nazonga pena nakotaka me naboyi naloba mpo bakosilika merci beaucoup